Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Papa Mike ACP la kana été bébé psychologue makambuana yeba ina ya ACP na elo makambo ekomi nous a promis bateau pour participer dans balibala na mariage bozala partout vous avez soba garçon bien na éviter les toyokaki vous qui na pena ba Dubaï bozala et quand on éclaircir parce que vérité tout ce que vous voyez dans les cambote tout le monde peut sous Papa Mike a salé émission je pense que Fredin so gazo a illustrer sur l'image ya Papa Mike que atikala koyeba bébité a yeba mais eza bakuna ete vérité ikamwana ndenge batu bazo kanisela wana ndenge peut-être yemazo loba eza yango te donc nayebi ete donc ata lisolo ebandaka te na sima balobi olingaka basi ya mikuse te olingaka basi ya mikuse te toyebi te ebanda ndenge nini bashwana ezaka basi ya milai nayebi te namona te aussi sauf que azalaki bashwana nga te eloko na koloba yango wana moi fanatique balanda biso baramayele fort baramayele batata mso conversation mto alobi ba luka ya bien na bato sope za bato sope ayogi ne gamba ma capté na déjà na domaine non ya bolingo mobali na mwasi zaka baguna mobali pazaka na baguna ouais to koma na kamoko boye ozupe baguna metenerte sko okute na mutu moko boye apena guno te mazana e di jar na yo sko azana comportement moko boye na o mwasi ya libala zalaka eloko na koloba kaka baby na Ayasho bayebani te omoni ba photo bayebana te basimbani bongo na ko encourager na ko epse courage vie à moto tant que ozoleka pe na ba komba ba makambo ebele ya mona ba résultat et puis pour nga na opeksa baby asala lisusu ba émission ti leki nanga ko sala lisusu ba émission ti oui da so benge kaniki ndeni te nana ngapa ya Solange donc sermon a évité à gentil donc ana gentillesse mon a évité na évité surtout aux hommes de roi ya Solange alingaka problème na mutu te oyokete o aswanaki et puis d'abord matanga tout oyo bon mon ya artiste et comédien muta organiser un protocole roi ya zati. Voilà, merci, bonjour, Nabatutu, Balinga, qui vient de prendre les ketchup, c'est Blarana Papa Malongi, autrement dit les mannequins de Kinshasa, mon panzi sango ya solo, Zami Nabango, le roi de l'internet, et Zandenga, les ketchup, et vu que les bandes d'Amboka Bavolanda, Balinga, Mingi, les Sabino, la Mingi challenge. Challenge to go yamba mingi tant on se mbaka ba artiste pour za matanga pour to kufeli pour mamboze bele kili na kati ya ba internautes na biso mamboze de kele ba kolanda biso a na Congo Liziba wana pista no merci na vie na ngoyo ya soutenir na minga so ki parla makamna na bien pendant ba séjour na ngalia ki to na Chine wa tsiki na tabia papi le roi la grâce limitée formule ya suka bilanga yero babi na kati ya mboka na mboka za na gouvernement na ngoso ko munya papi le roi au mona mamoko José Ndombe Showman na PC Mbote Junior Musuku prêtre babine de quoi boss à boss elle raya papi na mboka mais et papi ezali makamabi et HPR don na peso Mbote bisiko zali sans oublier encore si ya Moulex Aigle Nord vient na France azaba mboka na zaba moyenne aida rap petine sans oublier encore Chibola ski moi ça zo la pembe moi ça maramunio sur le billet quand à Montréal on a Canada na pesi ba bon séjour na Aisha Okoko ou à na Canada et pas ya Gastino Mangala bar 30 juin maramunio sur le Capone le 20 décembre les ketchup na Rosala na Canada grâce à Gastino Mangala bar 30 juin de tozana papa maswa pour c'est la première fois to na émission avec tout ça on va vite fait parce que c'est pour ça la mais choisate à ça la kaka pour ya monde c'est pour ezala bongo papa maswa boni ouais très bien legeleke merci na papi le roi carte à souka formé la souka donc
la carte illimitée. Oui. José Ndombe Chomen, Nenazotala, Batutu Bazala Pemben, ingénieur Moussoukou, prêtre, et puis HP Redo. Donc voilà, merci à vous parce que Salamwa, Salam Nelo Romo, tout ça, il peut filmer, ça la peut bien. Donc voilà, on qu'il peut être là. Ouais. Et ça, bientôt, là, on peut découvrir Nzemboya, Papi Leroy, la carte limitée au Nicodème. Ouais. Kokoko. Ouais, Nayoka qui a monté. Moi, c'est très cap. Nicodème, donc rien à dire. Rien à dire, voilà. Bien. Mes condoléances, non? Merci beaucoup. Tala tout perdre maman na biso Mindodo, il y a pas même 2 mois 3 mois tout perdre avec un biso Mindodo, non? Ouais. Na matanga roto zaki na on va fanatique belé pe bazoloba. Tout mon na matanga et puis voilà du coup c'est pas même 3 mois et demi tu vas perdre sur artiste nene donc anango année vraiment biso chaque année faut ka ba icône mo ba longwa donc volonté ensemble on n'a pas de choix donc mes condoléances à ba fanatique na biso mes condoléances à nous les artistes famille biologie donc voilà. Voilà, balobi donc il est bien mais ma soeur vous ça biso ba souvenir ni on a pas mami de vous avez occasion ya kokuta na ko rester sika moko et ça la peut jouer na film moko peut-être tableau monté na film moko di comment. Non en tout cas on a pendant na eu chance te ya ko jouer na les placements mais na eu chance à diriger film on a pendant za ki na kati. En tout cas aiba nga peti. Tamsuko mona kaka maswa kuye wana mais ce qu'on découvrir ngai ndaya ko découvrir ngana film wana na suka film abeninga bisinga tu as du talent garder ka bande nao respect na bayaya OK les bosso makasi vous en jeune mikiti sanzamba tombola na bisi merci yaya na bando bima na kende serana na likelele na bando bima na kende le na bimi abimi OK apinesi na ke no matasko limité pona les capable ta plaque na récupérer plaque sinon ça va ngapena OK lemba c'est à kota ko ya Solange koti à partir wana to kende to zobitaka masolo ndesiko esaleke ngana serpena to kuma po solo la à partir sur ya ndeko na biso moniki yepena zalaki leki loba voilà yepena zalaki leki ah tu déjà OK c'est une confusion azalaki pena leki ya Solange niki donc azalaki po baza pembeni yaza na ngaba na ngambo kuna ba ya Solange ba boy da so benge kaniki ndeni tena na ngapa ya Solange donc sermon a habité aza gentil donc ana gentillesse mon a habité na habité soto zo mutu roi ya Solange alingaka problème na mutu te oyokete o aswanaki et puis da ba matanga tout oyo bon mon ya ba artiste comédien muta organiser un protocole roi ya zati pour ça sévère na boulot na azana discipline so ka zo diriger bino donc au longoli nano qui ya Solange au chemu panzo azasko metteur en scène donc azo diriger te awate boye faites ceci et puis na suka nango na bato tam susu ba comprendre ba yebi ke musala ngo il faut ba diriger yo parce que là to comme en scène na longo ngana komi maswa parce que ba komi ko diriger ngana zo bimisa eza kata ngame bazo pesa nga siji oui zo mona parce que yeb na so monelo mo couper nan te OK nango boy si donc na senta même na film on a joie pena donc on a joie ngamo pena na kata car avant qu'il t'aille singai et Baxelo un peu c'est un film parce que tu as joué au Pessingelo na bandolo et c'est merci sœur à la prochaine fois akitate tout ce qu'elle a payé sur tout kutani ya Solange mbote tout
à mon colo respect belé garayebi donc passe na mutema passe na mutema passe na mutema donc bato balinga biso bao ba partager na biso mawa oyo c'est-à-dire nzamba sunga biso otande tozolomba le biso olala bo le kecho akufi ça passe donc mes condoléances na batuto baolela na biso ensemble. Voilà, mes condoléances na batuto. Est-ce que déjà vous avez participé dans la réunion, mais vous avez les cas? Ouais, c'est tout bakata qui montamo tozocha artiste et puis tous les programme de balaka qui biso donc voilà. Voilà, pour vous quand déjà bino artiste bolingo ezate ba problème comment est-ce que vous ôtez te tolinganaka lekechu est-ce que ebi kena ba matanga même ya ba musicien biso ba artiste et comédien tozala yokaka comédien mo so azwi les cam tolinganaka ezande na batu mususu oyo bazalaka mitema mabe pour lekechu lelo chaîne na ye est avancée a commis contre eux mais so beaucoup de neboé a soula nous des problème na ote donc batu moya moko nde balinga obepsa réputation de biso de tous aura artiste comme des réputation za obeba vous comprenez mais au moins imagine toi ndeti artiste moi za pas na alongwe vous salez tant belé bon on en a pété tam so beaucoup na bonjour lobby a comme un micro abandolo ba insanité ba buzoba poka bat basani ba chaye ka pointe ba osami misala pe le roi bino artiste comédien ba mo comme ba journaliste tanga mona bezizo yate aluka créer nini actualité c'est pas bien yango moni batu batala te to lingana raté public pe mona raté ngai lelo na bike te to lingana surtout za un problème surtout zuli kam comprends surtout zuli kam mais batu batala so ba bike to lingana raté parce que qui me terme beza makasi izali pena mais au moins mutu na conscience na ayibi ndeni atambu sa vie na voilà donc ba tenir biso regarder le monde méchant mutu kutu oyo olia kana yo mela na ya za facilité bomao et combien de fois oyo osane musala moko mais yo zui a zo envie ça passe ngana ebi lo mo nzambe aza swazo pambola muntu ako kabolo na batota sang tam suko kabana no na yango ndeli pamboli na yo nzamba boyo pesa yo na misu na bango sino jalousie ya makasi voilà mais est-ce que moi déjà comment ya mabe nous a bateau parmi bateau yo bobimi trop na ba YouTube quoi nous a parmi ba génération yi na YouTube ouais j'ai vraiment plein visage ouais biso za ba première génération ya théâtre oyi na succès na YouTube biso za bon donc on peut n'essayer na ba conflit belé na jamais makasi Antonio Sokozo luka azalaka leader azalaka azwaka na éviter commune na en voulant trop gagner on risque de perdre et puis quoi envier surtout biso ba jeune toujours envier fort pour les gens qui ont Chine il faut un peu na Chine les gens qui ka na créer les mots yo pendant yo calculer les gens s'appellent ya yo coach félicitations ana ida mabe pana hote tango sabilo wana ko na mama mo boy ouais suki
génération na biso eza bien artiste ba bimaka ezolakisa valeur à culture na biso ya mboka na biso artiste ba bima mais au moins to bimango sko na ndenge ya motema mabete to bimango na ndenge motema mabete zo ndeti so to bi na ba fille na internet papa na ba succès za ba yamado zo comprendre yamado après ba fille ba moya surtout que na ndenge ya ba père ebele pe ba bimi abino za bato abina YouTube ba découvrir maswa découvrir ngai na sidi ba no découvrir ngabongo te mais na YouTube na yo senti que makambo il faut s'imposer so comprendre mais au moins ko yebelo ko sala ya na lo ba biso ya théâtre était po na vande boy na moni lo ko sala ya te na ina théâtre non biso ya théâtre ya passion. Oui. Donc okemba na musalo yo après 14 ans nzambe habité na pesa moi no chance de biso bima ya on a senga merci na mayonnaise, merci na mama via, merci na modéro totokani et puis merci na bato tout pour ba contribuer pour nanga et merci à Yves Lubamba Top Vision bon séjour à Kinshasa et ça l'a bien biso ne ba jeune tozo bebisa mais bang pema voilà nzela ngana on bon pema bi question ko leka bato zo ki na tozo sur la mer il fallait que tout na yo parce que za bato yo za parmi bato boye na YouTube boye na plaire na YouTube no monde théâtre oyo moni baleki moni basi mi bale bazo bima za parmi ba yaya oyo baleki génération oyo o baleki ba bina sima na bino pe mabe les sous ba mbelinga ba site ko swana problème internet wenze oui tout dans la kaya baby baza mwana oyo zaki ni bozwa na ba pièce belé na mona bino comment allo makambo zo ya to ko mona baby ba publier baby kuna discuter na tendresse à bibi afanda pana ye tendresse à bibi karina kenda na bilamba baby pa nganga ba bibi afanda pa kari comment on a dit comment on to bana na karina kenda na bilamba ya baby pa nganga de basolo bakaka wana na internet bon ngai baby lelo te baby kala baby te o batu ba mona lelo baby kala mutu na vie aza na parcours mutu na vie aza na histoire babiso pe tovanda pa batu te babiso tovanda ngalo bango ti lelo nga vanda pa bonli vanda pa bonli na bimisa 100 francs à fin du mois so comprendre maintenant ndenga bayaya mususu be nga kobeta bongo te esopa ngai eza parcours ya vie toutaka musika nga na yebi baby leka wasa théâtre baparane mpe balesebelaki te babengana bayebi na palais ocomprendre babengani na palais komifanda pa carré série wana tozotourne na Cobetox géri biso todobanda okemba zo comprendre ozolingo tia elongi kaka visibilité tobanda okemba nani yango afanda na nsima motu te nani yango alekisa vi na ye mbala moko alongwe mpa baparane ndako afutela ti lelo c'est des cas rares la plupart ezalaka mwa kokoso ate nakanga na nzoto mpa ndeko na ngai après nabundabunda nasala nini nakende eza baréalité nakoencourage nakoyebisa courage vie ya moto tanke ozoleka mpe na bakomba bamakambo ebele yango na baresultat et puis mpo na nga na opekisa bebi asala lisusu baémission ti leki na nga kosala lisusu baémission ti omoni na baémission osala ntango oloba liloba oyo yango ezoprovoke boti bamisisa ya baémission mosusu
c'est pas bien. Évitez. So journaliste avec lui, ça a été. Non, ça a été. Vous comprenez? Et ça le bien. Pour talaka branche moko ya baby et botisi tala ba branche belé na ba insulte comme mobile. C'est pas du respect ça. Ils ont respecté à Tamke. Na batamsou bazangi na bon biloko sala akomoleka na internet otamsusu. Avant de na baby, moi quelque temps avant de pas Karine, ya madopa boko lié. Vous comprenez? A boko lié après le bilobo kepe o bando finga pe sur Karine ngo. Vous comprenez? Comment finga na ba entourage tout, c'est pas bien. Ils ont respecté tozo baby sa identité na biso. Tozo baby sa identité na biso. Et on a lobby mon mutumo bando sa théâtre pour alongwe. Oui, journaliste. A Congo Luka, abimisa ba comédien mabe, ba journaliste bazala bien. Pour commencer à quoi pour en changer quoi. Ça n'a pas de sens. En tout cas, ne me pas bien. C'est que à éviter. Éviter à ça la souté donc baby éviter. Éviter. Courage, vie et bongo. C'est-à-dire quand tu as l'étoile, okuta na bamarambo ya solo na ya lokuta nyaso okuta na banda ba lo ba publier ndeti ngana na mona ngelo ba publier leti o vidéo mo etamboli tamboda mo na mona ngamote tamseza juste ba photo kaka on a fait si mon ex aigle noir elle quand Lionel et quand il a fait mot na maman tout o ya monde tia diaspora de miki ba na émission na ba na kangai mais rendez-vous à mon le 30 août dans en Turquie na Istanbul abi valimba là na zaboya tous ala wana sele mangaya mon vieux berle tumba mon pote bana tout ya Turquie déjà les 30 août na Rosala retour na et Rosala les 5 septembre na Rosala na kin papa maswa pour tout et ba relation de vous amona ariachu artiste et comédien. Artiste et comédien, des côtés bando jouer naé, les locaux comment foyer naé. Ça la vie naé, na mobile naé, papa Mike, voilà. Papa Mike na PCB moto msikazali, le comment na Ariachou pour les canaux télé, ça l'émission, c'est l'homme à murmure, désolé comme la YouTube. Baby bazokaye bakenaye mobali papa Mike asepela na été bébé sikolo makambuana ye ba ina ye asepena ye elo makambo ekomi nous a promis bateau pour participer dans balibala na mariage bozala partout vous avez so ba garçon bien na éviter de toyokaki bozikina na pena ba on a ba Dubaï bozala et quand on éclaircir parce que vérité tout ce que vous voyez dans les cambote tout le monde peut sous papa Mike a salé émission je pense que Fredin so gazo a lisser sur l'image ya papa Mike que atikala koye ba éviter à yeba mais et ça va connaître vérité comment là ndenge bato bazo kanisela wana ndenge peut-être yimo azoloba eza yango te donc nayebi ete donc ata lisolo ebandaka te na nsima balobi olingaka basi ya mikuse te olingaka basi ya mikuse te toyebi te ebanda ndenge nini bashwana ezaka basi ya milai nayebi te namona te en fait kolinga basi ya mikuse te c'est trop dire en fait po nanga moi ça mukuse masa mulai aza mwasi sauf que azalaki bashwa nanga te eloka na koloba yango bato mususu te ekolukaka ka Ariachou moninga ya baby o baliaka na esika moko balalaka na esika moko tomoni bafoto ezotambola okowangana te basimbani ozomona mpenza ke bami intime mpo na nini olongwe pa oyo okeimba mo epa moninga na ye eloko na koloba kaka baby na Ariachou bayebani te tomoni bafoto bayebana te basimbani bongo C'est les lotés. tout comme on a cadre Les lotés. Et puis, moi, fanatique au Balanda Huisson. Baramaye, les forts. Baramaye, bata tamso conversation, toi, lobby. Bah, Luka, il y a bien. On a battu les
eza bato mosusu mpe ayoki negamba mwa capte na déjà na domaine nano ya bolingo mobali na mwasi azalaka bagu na ye mobali mpe azalaka na bagu na ye tokomaka na ka moko boye ozwi mpe bagu na maintenir te soki okute na motu moko boye apena guno te maza na ye di genre na yo soki aza na comportement moko boye pena oyo mwasi ya libala azalaka na ozala na choix te so découvrir baqualité na ye donc motu na motu yao na oti oloba aza na façon azwelaka makambo moi pour Ariashu comme conseil nakoyebise aza mère de foyer bon nayebi te opinion bato mosusu mpo na nga fallait passer à l'émission il fallait pas neti ngai il fallait pas aza mère de foyer na miniti oyo aza ndenge moko te na bebi aza célibataire Ariashu aza femme oui yaya na ye avant mariage makambo tout ese sololama nango esila on reste la famille tout et c'est vida bamirmiro te bebi kutu boye okutu bebi azopanza sango boye makambo wana to mama esi enterra yango tosololango na miso ya baartiste et comédien tout vous comprenez makambo wana to esi vida esila donc taka na balibala tout biso tout ozala vous comprenez donc Aria a gardé foyer na ye zomona bafanatique na biso oyo batalaka biso bazala mpe bato mbele ya mino mibale bakolingo bakobalukela voilà donc pour moi on a kolobaka na Aria a gardé foyer et puis papa na biso Mike te ngai pena na oyebisa papa Mike a évité émission basala bémission te wana moni secret ya foyer vie privée ezaka ya koexpose na TV te nga baotopanzanga baototyanga na chaîne moko boya baototya o maswa kutu apresente biso fiancé na ye princesse ozo comprendre bazwi bafoto na nga ya Facebook bazwi bafoto ya libala Ariashu nde tolataki bazwi bafoto ya nini ya tournage na ngai ya le dessert oyo tokanga na baprincesse ya kotimbana ya boye bazwi bafoto moko boye bazwi yanga moko batie yanga batie mpe ya princesse maswaka présenté biso fiancé c'est du mensonge nabukanaki te ntango namoni yango bongo namoni ke ezocréer désordre na vie privée na ngai nakendaki na commentaire nakomeli mokolo site nakomeli janga nde na boye déjà basala makambo to odéclaré face na nga na motu donc facile to obwakela droit d'auteur comprendre pas na conscience oyo aza nango aye obenganga tosololi o mwana moto asalaki bongo mwana aza wapi o aza na nini na babenganga nini place bato bakenda kotanga nini internat université aza na Turquie te Grèce pété aza boye te aza kuna azotanga banini asalaki ya créer bongo atie kaka mpo bavie mata banini to nayebisi ye mama tosolola etanke mikolo ngai nazwi bafoto na yo ote boza baartiste mpo na base ngai nayebisi ye naza na posa ya base te base eza mosala na nga nga na posa base te na mosala nango nini efutanga nini les contributions les réputations na ngai eza bien te bongo ovandika bolalika bopumba moko ozwi bafoto mpo na actualité ya chaîne na bino otie bongo mama kobukaka no te nasi na soleil na avocat na nga et puis
na landeli nazoy ba numéro ba journaliste na bino. Donc évitez. Évitez pour tous à la bien te yango moninga mona bengio to meka un peu solo lango to solo liango pe. Mais c'est pour tous à la bien bolongola émission wana. Bato ebele si batali yango mais bolongola yango. Ils ont créé des problèmes par princesse, ils ont peine à mobali nae. Ils ont créé des problèmes pas na ngai, ils ont bien été ko saler réputation mon abatu bongo. D'être ngabo non na balité, yo saler réputation na ma fiancé. Vraiment. Hein? So na la fille mon fiancé c'est quoi? Moi te ramoni ngamba moi aventure zoladio. Ça n'a pas de sens. Parce que na makambo na des okende wana siko ezake Ariacho a protéger le mobile et qui est maki pas protéger moi c'est Ariacho que j'ai basé na mission pour la disait que ça c'est déjà bien comme ça baby qui même toi zolo bana et ça le kuta ya tika ko ebete atika ko linga ete atika za ba buna ebete te za nango kande za mpaya kanda pina soke ye etinda kabiso na ba mpeve allo babo on s'en fout on comprend pour auto lobaka yango ezokisaka yo kolobelo mo boye yo monike na lobi nanga normal mais pas moninge lésé on comprend yango wana couple na biso Ariacho Mike Ariacho Lema et papa na biso Mike Lema en tout cas il est comédien na évité pour la magi câble mo basali na baby na pote asa réalisateur a joué rappeur a joué rappeur oti muta joué bongo seka sala makambo ndenge kene bongo ba mikolo j'espère bazana ba conseiller bana ba conseiller bana ba parrain donc ba porter bango conseil et puis baby pe ba mikolo pe ba benga e conseil. C'est entre nous, c'est la famille. Les autres la bien te à moi na pena donc les autres la bien te tout à la gamme tout beta kombone. Tout à nos grandeur. Tout à nos grandeur hein? Tout à nos grandeur. Ya maman ni maman donc vérité arabien yebana. Mais et bomba to bomba mwandamba ba secret pour battre internet ba il suffit kakayoka etel na pas ça to sala émission d'être mambo na betchon pa na yo boendo tuninga boy atana na ya tuninga na répondre té parce que même ba mikolo le ba portable sur conseil ba be ko ba biso té ya monelo sala ça c'est bien té tala boy kitoko balobi na bongo fo yoka ba mo esili mpepo eleka to na matanga to lela ya minondo ya Solange auto perdre icône donc tout l'exemple na mpepo et ça la bien et protéger biso pe artiste voilà mpepo le que ça la vraiment bien d'être nga part na na ko pesa des conseils na Ariacho na yebi na ngaite non na sola penalité la gagner maman ata moi malamu na sola ni été muta sola pesa ka baby moi no pas jouer mingi na biloko le TV déjà na téléméra qui na il faut article ça bien intéressant déjà comme si déjà balaki réaliser na vidéo bi que important tia pour les cas les autres déjà salir maman ou déjà maman ou ça est propreté vraiment et puis on a besoin de la vérité on a Yvette Kalomo bientôt là besoin de la vérité sur ma campo bien pelé bon la vérité godoze pe pour Yvette am ta vitesse c'est bagarre important les autres qui le ils sont en Italie on dit que ça linga crâne mais ça je ne groupe ça na bateau ba hôtel psychopé passage na Congo les Iba TV Congo les Iba TV moto ezopela rara donc lege donc bato ba s'abonner et belé et puis bato ba s'abonner sur na Maswaku TV oui na Maswaku TV kuna to sa bagag déjà pièce na bino ezoya en volant on gagner trop hein alors nya so comme on risque de perdre donc en volant ezoya je crois les 9 de ton côté les 9 de ton côté pièce mais vous consommez nos bagages auto chakawana vous s'abonner massivement
s'abonner vraiment et belé pour et ça la bien. Et puis dans ma soirée pour TV, tout ça pour ça va publicité. Tout ça pour ça va publicité. Même dans nenga kin pour internet, dans nenga kin déjà, les autres côté ma casse to les sur Molière TV. Tout ça dans Molière. Merci papa Léon Lemba pour l'opportunité où il y a chaque jour qu'on les canne Molière. Donc ils ont déjà soutien mon nene. Tous les kakana mutaza pour sa publicité naie tout ça les lots mo boyo bengi kana plus 243 89 16 835 nasuka plus 243 89 16 835 nasuka et puis tout ça dans moment il y a recrutement dans nouvelle vague de Mama Via toujours recruter toujours vous êtes fidèle hein. Ouais. Fidèle. Malgré succès na yo malgré maman na yo toujours na maman na. Maman na ngai. Le na yaka na okemba ayambenga. Pourquoi na succès? Ana sundola e. Nazara l'aise leke. Na vivande ba président bazala. Na sala ka nyosu na lingi. Et putain on a benga maman na lingam nanga ala na doute. Abigete so sengo na etanga mona biso to bien. To tambola bien ba ko benge place mo boy. Te en tout cas na zo ka bien te maswa ko ke boy. Dans l'air qui a eu des résultats bien qu'il y a. Zo mona ya mwana ezaka te so comme na succès comme yo pour comme président. Ouais. Biso da to les gars ba étape pour être président donc na mona sens na ngote je préfère mieux organiser ma vie pour nazala bien lo bal lelo soki kwini mo e bisinga iba ko lekena. Mais je crois pas encore rater pour que attends les lois athées biso sotoza nouvelle vague et ça. Donc voilà, c'est ça. Et puis quelques dédicaces. Papi les rois formule à Souka, grand prêtre. Donc une équipe mobimba bino tout bambote belé malgré vie banda tout ça là nana bengana ngate. Éviter la carte limitée donc na éviter quoi Junior Moussoukou prêtre HP de José Ndombe Chomen donc j'ai bien et puis merci beaucoup na Boss Carlos Osvaldo va tout soutenir ma soie pour TV Boss Carlos Osvaldo ya mama Dieno Kamba bamote belé mais Chindela ya Johnny Basinga et puis bamote belé na Fabrice Mola ya Solgante ka promesse toujours organiser mon fabrication ça et ça la bien ma casse pour comme kota. Et puis merci beaucoup na Karine Yamado ça la bien quoi assister à bande ko boy ça la bien. Et puis merci beaucoup na Beni Labrine Kiwo na Birmingham moi c'est bi secret à Kabelo ça dit sur les mots à Kabelo ya bien Beni Obengi Beni Labrine donc voilà vraiment au Kabelo ya kitoko et nande connaît Pamela Mbweko. Puis merci beaucoup Laetitia Ngolo, maman et maman. Hein? Merci. C'est bon? BBC Lukam. BBC Lukam donc Mboti belle place aux arts, mais rêver comme moi pas. Merci. Merci. N'a pas ça? Merci. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Ouais. Merci à tout le monde qui vient de prendre les ketchup, c'est pour le là. Abonnez-vous sur ma chaîne privée, les TV officielle, les ketchup, les TV, babi déjà le 30 août oyo bana tout ya Istanbul nazo zalawana, babi Sele Mangaya, Valimba labi, eso babi venanga Gastino Mangala ba 30 juin à Montréal wana, tout ça rassemblé sur Kalikamwana émission oyo, tout ça ramsala. Il est important ya mwana et na linga bino nyoso obalinganga ke ezanga pe na frena bino to ba chance na bino nai chance na za na ngo ya so plus de 10 ans sinon ça va makasi pe bo sutuka na bo sutuki merci na papa maswaku merci beaucoup à toi c'est ma photo ba photo no tindela ki wana tindela ki mutu mo bazola ki sabato mais c'est bon na moni na kilote c'est bon jamais merci ah ma photo émission et puis na pesi Arledi Arlachou papa te belle place aux amas à Pembe donc mbinga ya danger donc merci na pe Karine Yamado bientôt là pour Lidi Luindu la moi c'est nyanga sur les TV officiels Karine envoûtement OK batu bo s'abonner pour nga ngaka batu balanda filmer
bagag tosekisaka mais film topasaka message moko oyo édifier bafamille ebele donc ntango totyaka film po bato ebele bakoma vomena tanaka eloko ya quelques minutes naseka nanga mais so bootala film esalaka bien makasi et puis olobeli ka chaîne ya baémission olobeli ya théâtre déjà l'équipe de Karine en voûte et dans l'équipe officielle. D'accord, donc va s'abonner belé batala et ça la bien makasi. Merci Nabi Tolinga qui vient de prendre l'équipe. Rendez-vous à le 30 euros. Mboma et des pliques pour maniance. Il y a tout là nebi que les négos dans la sombe de souka comme na des pliques. Non l'obaté. Et c'est dit bon bon garçon. Habillé tout. Non l'obaté. Merci. Mais soit on a chance de faut s'embêler. Obidi. Soit on a chance de faut s'embêler makasi. Et bratoire. Obidi. Et tout le monde à la prochaine. Freddy Sogina. Ibratoire masalanga mo. Bye bye bye. Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.